na yo gagné loterie to ye potonga na ye to komia wa na 2019 siko likambu nyonso banda ndenge nini soki otuni ou soit soko lobeli ou soit sosa nini expliquer biso en fait de comprendre yo qui ne défend zo solo là non comme divorce ba kati tout ça ba OK asa ngolo kana secret ngabo ça tombe bien ko ba kati ngai pe na yo to banda démarche ko changer mikanda ndako. Donc binombalé si on comprend bien dans la vidéo voilà pour ça divorce pour ndako ou soit vous avez déjà la pose pour divorcer tout n'est puisque là tu comprends. Preview. Maman Magali et son mari, après avoir réuni une bonne somme pour acheter leur parcelle, aujourd'hui, son mari a voulu récupérer la maison au nom de sa mère, la mère de son mari, et c'est la cause de la vidéo que nous avons eu à faire aujourd'hui. Donc, après avoir acheté leur propre maison, l'homme a eu de mauvaises idées de mettre le nom de la parcelle au nom de sa mère. C'est ce que Madame Magali est en train de nous dire. Et bref, pour tous ceux qui n'ont pas écouté le Lingala, je serais vraiment désolé pour vous. Mais je vais mettre la vidéo en ligne et nous allons écouter nous tous. C'est que... Preview. Oui, bonjour maman. Est-ce que vous voulez qu'on se présenter? Bonjour, Naza Maman Magali. Tout le monde a une chaîne biso yebisa biso oye pour na rosa nini. La pesi mnombote. Na ya ko lancer appel au soit Mbela et comme la maman Chantal. Maman na ono boina sa ri plainte lobinda ko yanga na somba na mwana ye ezaka ya ye. Ndako bosomba na mwana ye ezaka ya ye ndenge nini. Toi on a pour tout comprendre. Explication brièvement. Alors ça m'a dit que maman na banda ko za ye parce que tant que sombi ndako. Est-ce que vous voyez que vous avez des détails par rapport à ndako bosomba ki yo na mwana ye waza ki mbali na yo ndenge tu comprends l'histoire. Na boko na pas na ba détails parce que na za ba temps mingi te. Na oyamba la sima ko expliquer na ba preuve na mikanda. Na ye na mbongo ndako koko na ye mta ye ka mona ndako ye to ke tu sombi ndako. Na moni koko na sinisenga lo kwa azo sinisenga kwa témoin. Boponi ndako bozwi ndako yaza kite koko na ye abengi yo po bo signer mais atie yo comme étant témoin yo wana lobaki lo te na bengi na tunga mais comment les koko na sinisenga kwa témoin no ngoni mariage na liboso na zaki na ngo o yo zaki na mariage. Bon problème tungeto yeba pe oyebisa biso entre yo na ye problème nini oyeba ndeki kosala ke non bozala en bonne relation te eloko nini esala ke non po abenga yo abengi je crois koko na ye et puis koko na ye nde a signé comme étant propriétaire yo o signé comme étant témoin na affaire oyo. Bon oh non toutefois na bossa na oyebisa o bossa ko yebisa mais au moins aujourd'hui o bossa nte ko benga koko na yo oyebisa ye atia komona comme pourquoi tu as comment ta ngai te utaka koma mama na yo donc na yo kai il campone pesa inga trouble monga mobali oyo na mwaza maile mabe depuis na koma ko chama ile na ngali kama ngalo lobio likama divorce wana liboso tout ça et si la po to changer mikananda donc tu comme na apoto awa wana kin to ndenge nini puisque wa boza na kin service biso que non e beaucoup ma poto beaucoup mais na poto ndenge nini na yo gagné loterie to ye poto nga na ye to komia wa na 2019 siko likambu nyonso banda ndenge nini soki otuni ou soit soko lobeli ou soit sosa nini expliquer biso en fait de comprendre. Yo qui ne téléphone zo solo là non comme divorce ba kati tout ça ba OK asa ngolo kana secret ngabo ça tombe bien ko ba kati ngai pe na yo to banda démarche ko changer mikanda ndako. Donc binombalé si on comprend bien dans la vidéo voilà pour ça divorce pour ndako ou soit vous avez déjà la pose pour divorcer tout ndeni puisque là tu comprends te. Donc na tuna te so na tuni maman na monde na minga so na tiki to komi tranquille so na tuni comme ça parce que on insiste tout le temps so ndako te kami kasi libala pepe kufa abi je suis d'accord que libala kufa moi ndako te kama. Donc si tu comprends bien vous avez la position de divorce mobali na yo amoni que non vu que bozaki na ndako ebe banda helebi no mbale yango wana banda ko bomba problème ndako wana
jusqu'à ce qu'il y a gagné procès et puis abimisa yo soit à longo na kombwana. Parce que là, tu dois comprendre que non, na explication na yo ndako ndezo helibino. Mais bolingo en vrai, ils ont quitté. C'est ça. Comme ça, je suis d'accord que les balles couffent au moins, d'accord, t'es comme azong sanga ba ke na ko intervenir pa mama na ye mais yo ko intervenir te yet o nga tsinda ka tsa ko mona ngaite ngam na tsinda kete mais au moins ko intervenir likambo esila pourquoi bozo tungisa ngabo alors esali ke mo comme susu non aibi sûr que no bosa mikanda pourtant bosa ngise mo ndenge moko mais il y a malheureux comme étant propriétaire si je peux dire et puis yoza le roi donc il y a l'école en bon ebele yoza na mo mke azong sanga ba ke na ko intervenir pa mama na ye mais yo ko intervenir te yet o nga tsinda ka tsa ko mona ngaite ngam na tsinda kete mais au moins ko intervenir likambo esila pourquoi bozo tungisa ngabo wana na ba détail nyonso yo na ko lobongo prochainement alors esali ke mo comme susu na vandi na ibisenga lokwa tozo kana te to chaka sinda kuna vente to chaka nda kuna vente to teka pa no zo kasanga no sikuza kanda so to dekinda ko siri mutamta tsa shemena eso compliqué kana bengi mo sa na ibisiye ye pa bengi yo sara bonde o te mama eloko mo ezate leka mo nisa na kati téléphone o no sika makama ngo bisa ba tunyos po juste la famille na ba ibenote so linda ko teka maso to sa mukanda ngala liko na mbongo ibele. Donc, si je comprends bien, au jeu avocat et puis avocat, a dit que non, Nzimana Nukaka, processus qui est bon et puis beaucoup changer version plus tard. Dans le processus, il y a dossier. À qui un notaire, mon papa Francine Hervé, à un notaire, il y a comme vous ça a copie. D'abord, comme ça, tous les discuter, comment, so link to ça la mukanda. E so boy to sam kananda ko ezala ngale ko na mbongo bele pona na mukana ngo la ksabina tasiko nana ngona ndakwa mama nanga ko ndima ke ndaku na ngeza ya ndaku wona za et puis obimi perdante et puis abisa en face bozo marché monté la pesa ngwa trouble mukonde na kino luka avocat famille na pesa avocat bi expliquer avocat début tu l'as fait au moins le cas bossa mukanda mukaya bosaliwana et ko prouver quand même que ndaku so za bien te bossa mukanda bote kango ndenge ndima na nukaka offre na yaki ali ko na mbongo ebele Dieu merci mukana nde eye ko comme ça triste za siko papa na yo kishasa o no basa protocole o no ba yo kana na poto ya ole ka mos na mbongo ebele avocat bi papa tala ta ba réalité tata papa ne abi bon to saka protocole d'accord c'est protocole d'accord ba signer moi on a signé na part na avocat papa n'est pas signé na part na. À ma grande surprise l'année passée on a vu na kaka boy appel plainte na commune matete maman Chantal Istanga wonda seule plainte contre yo obimana ndakunda kuzaka ya ye donc to bani depuis octobre ataka na kishasa tant procès alaka na kasa kuta ko ya menanga ayanga ya deponda kuza ya ta somba ta sete na ndako wana te tozo pousa ka ba procès donc ça que ya seule plainte que ndako za ngapana seule plainte que ndako za ndeyanga. Alors finalement juge à 5 que toya nanga na parti on a parti boya explication de bosomba endako. Alors on devrait se ça le 15 awa nazo c'est un message na ye ayoka bato ba ozwango na partager ba yebisa ye so que réellement ndako za ya ozanga oyate pour attendre dans 2 jours aux avions goya. Le tribunal ça le 15 maman yaka o yako se présenter. Yo maman ya Arnaud Boina, maman Chantal Istanga wondo za na Dallas sawa na Irving. Osaka soi-disant na Amazon. Je me trompe. Oya, comme ça tout ça le kamaso ndako za yo ngana tikeli ndako na bisiba nanga. J'espère que nous avons tous compris l'histoire de Maman Magali qui nous raconte l'histoire dans cette vidéo entre elle et son mari. Dans cette vidéo, comme des avocats, nous avons eu à suivre et à poser des questions que nous avons posées. Maman Magali nous a expliqué en détail ce qui s'est passé entre elle et son mari. Et aussi, dans cette vidéo, nous avons eu à essayer à donner quelques détails. Déjà, elle-même a donné quelques détails. Maman Magali
et son mari, après avoir réuni une bonne somme pour acheter leur parcelle, aujourd'hui, son mari a voulu récupérer la maison au nom de sa mère, la mère de son mari, et c'est la cause de la vidéo que nous avons eu à faire aujourd'hui. Donc, après avoir acheté leur propre maison, l'homme a eu de mauvaises idées de mettre le nom de la parcelle au nom de sa mère. C'est ce que Madame Magali est en train de nous dire. Et bref, pour tous ceux qui n'ont pas écouté le Lingala, je serais vraiment désolé pour vous. Mais je vais mettre la vidéo en ligne et nous allons écouter nous tous ce que Maman Magali nous a expliqué. Et après, comme elle a dit, elle va encore revenir avec d'autres détails pour nous expliquer l'affaire de la maison. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur Chérie O News Télévision.